Mbote na bana monde entier, mbote na ba oyo nyonso bazwa vraiment réalité to information qui to ko bazwa source na mo awa www.voiceofcongo.net. Donc bien on toujours que ceux qui bonité bondimate alors les lots on a retrouvé nos les sous internautes nyonso boza éparpillé dans le monde entier. C'est bien votre humble serviteur Saint Thomas Memboza la circuit les lots dans la mode. Nous avons vraiment accompagné une grande dame de la presse web à la personne de Guidi Bisengo et au Congo locolenews.com. Avec elle, Rosa, ensemble, nous avons invité Nabiso, pas n'importe lequel. Il s'agit bien d'Augustin Kabouya, chargé en communication adjoint de l'IDPS. IDPS, il faut préciser, IDPS, il y a Étienne Tshisekedi, puisque mes collègues, chef IDPS originel, et limite, nous sommes pas la Masolo. Mais tout au long de l'émission, nous avons la Masolo, nous sommes une famille IDPS, nous avons une Masolo et actualité, et ceux qui sont surtout dans l'Oyo italien, président de l'IDPS, parce que Masolo est belé, le Bamara, mais il était comme les autres ont la bouche autorisée et qu'on permet de faire ce alors on a l'équipe pour couper ça. D'abord, on a Guidi Bisengo, maman Bonio. Merci, merci Saint Thomas, santé Zamalamu et Sengolelo. Co-animé, co-présenté entretien à Augustin Kabouya et Longonayo. On a dit Bino Botondi, Bino Balandinho Soya 3w.voiceofcongo.net, Naba et Balandaka 3w.congolocolenews.com. Merci Saint Thomas. Voilà, et puis, on a PCP Mote Suko, on a hôte du jour, Augustin Kabouya, Bonindeko. Bote Nabino Bandeko, Toza Malam. Mingi akolobezate. Ah, mais les lots faut les aller belé. Attends, les lots exact, mais les lots faut me belé. On a rappelé na banderole sur bazo la biso la dernière fois tous allons na Augustin Kabouya ils en 2013 et on a un bail en balamoko et on a bazaro promettre que 2013 école raté pero mais quand on a na Saint Thomas ce côté ton nimi ce côté ton ndimate et 2015 malgré un peu de côté boni masolo un peu na banana na merci de Saint Thomas na mutuna nayo na kaisi émission to salaki na ona ebisaki oke muto aza ko gérer dossier imperium aza président de la République Dr Étienne Tshisekedi eza conseil apesaki biso ke to tikele dossier wana yemoko a gérer encore mais malheureusement centaine yake ko permettre te yango makambwana yake na ko telema. Quand il mieux placé, on a vu comment est-ce que le dossier permet évoluer na niveau de la famille de pes eza mwana mboka Étienne Tshisekedi. Ma campagne santé des bébés qui bonne marche bien continuité à dossier. Alors le lot tu es na masolo si kamasolo le lot aux actualités avant que tu na banda ko bolonga na zana on a une petite na maman qui dit bisengo. Changa ndeko apupolana pongana ko kitsa attention maman ozana malo. Merci beaucoup Saint Thomas, Yambona, Pessa, Augustin Kabouya, porte-parole adjoint. Il y a eu des pèses, Motuna Langa, Alobaki Nanga, les lois Zabongo sans ombage, ni faux fuyant, et j'espère que vous après. Merci Nazapré, madame. Il faut rectifier le Komoko avant l'émission Banda. Mon émission IDP, c'est la transparence et la constance. C'est depuis le mois de février. Le président Tshisekedi a restructuré la présidence à parti. Charge qui porte parole au niveau IDPS, confié à secrétaire général adjoint, parmi les secrétaires généraux adjoints. Pour le moment, je suis seulement secrétaire national adjoint chargé de communication. Je ne suis plus encore porte-parole adjoint du parti. D'accord, mais Azaka Kamunoko et Pessameli Bongo Ndingisa, oui, en tant que chargé en communication, je suis la bouche autorisée pour parler au nom de l'IDPS. Maton Dimingi, Augustin Kabouya, est-ce que malaise est dans la carte à UDPS? Malaise est dans la carte à UDPS. Sauf que Batou Balingi se positionner. Oui, que l'IDPS est la famille Mounene ou état makambo politique na Congo. Mutuna mutu azuluka ayeba par na ezanine. Mais
ndenge bato bazoluka ba se positionner maintenant moto pe azana méthode nini ye pas ko utiliser pour faire entendre voix na ye puis ce qui tolobi malaise ezali c'est-à-dire IDPS ezana texte moko te rezo kambango IDPS ezana mokonzi te or IDPS ezana président na ye IDPS ezana secrétaire général IDPS ezana ba secrétaire nationaux azana ba secrétaire généraux adjoint IDPS azana ba structure de base koloba ke IDPS ezana malaise. Là, moi, je ne vois pas la chose de cette manière-là. Naïbika ke batu, va se positionner à travers l'ambition bazana. Matondi mingi Augustin Kabuya, kasi tomoni soki kokoso ezate na UDPS, totali na ba etando ebele, bato baleki motindo na motindo pona kwa koloba na tina ya UDPS. Tomoni maître Guy Marin, na banjo ebie soki ebie to ko ebisa biso maître Guy Marin na ote ya UDPS azanani. Parce que Guy Marin kolanda ye na etando alobi Valentin Mubake, otebi conseiller ya Étienne Tshisekedi. Yende Azo Kabola UDPS. Na lingina eba relation ya Valentin Mubake na papa Tshisekedi ezandengeni. Bon, jusqu'à preuve du contraire, na koebso que Valentin Mubake tina lilo. La président a signé décision mon côté où ils ont la Valentin Mubake sauf pour reconnaître comme conseil politique nae. Dans un commentaire il y a comme ça la na makambo etali été puisque ils ont la décision moko bengani na parti te mais azakaka muto a parti na o etali Guy Marin Bakuma Guy Marin Bakuma pour le moment azana un combattant lokola ba combattant nyonso azaki chef de mission à l'époque mais tant ba sali révision ya statut na biso azali sous na poste wana te il est resté simple combattant comme tout autre combattant. Matondi mingi ndeko Augustin Kabuya kolanda okoloba uti kolimbola ete jusque là décision mon côté uti na hiérarchie pour na ko démettre Valentin Mubake kasi boni kozonga ya Valentin Mubake na mboka poto abi président Tshisekedi ya yambi ete na téléphone na président soki bengi kaka maman de mutu azwaka. Elo koni ne pekisa ki mwana mboka ayamba conseiller politique na ye. Mama na ko ebiso boye. Soki mutu lelo ayebiso ke mokonzi mboka ete Tshisekedi azana na téléphone aza mubuki lukuta. Na ko ebiso ke batu nyonso bayebi mwana mboka ete Tshisekedi pona ko solola na ye baleka ka soit na téléphone ya ba collaborateur bazo tout autour na ye. Même dans mon nazo solanayo, il y a eu plusieurs fois au batu nyon soit li bandana, babando solo la na mwana mboka tien Tshisekedi à partir de téléphone nanga. Même bagarre douana, il suffit seulement au bengaye, ce qui président ayebi yo, ok oyebise ke mokonzi, ezana mutu songolo alinya solo la nayo. Président Tshisekedi aboya kanaete, baboya ko passer mais ce qui mutu ayebi ok la benga qui na numéro à président Tshisekedi mama ayambi aza mubuki lukuta lobi vérité te puisque moni ba propos mususu totenaka eza ko engager biso et ko pesa biso valeur et ko discréditer biso banda président Tshisekedi aza président Tshisekedi hein na kotuna mutu nyonso ayebi fonctionnement IDPS appelle son numéro à président Tshisekedi wa zalaka na même awa na Congo comme ça tango akepoto akompe na numéro a poto eza biloko alukuta wana tokangi kovo ingila lokuta pamba te kolanda kovo ingila na etando moko alobaki ye asola na président tango nyonso ye alingi kasi oko interpréter mabe o ngana lobi na yebiso ke mutu nyonso alinga ko solola na président akobenga na numéro ya batu nyonso baza tout autour na ye. C'est de la même manière moi na mboka kovo ingila beso ki alinga solola na président akobenga numéro ya président mais akobenga numéro ya batu baza tout autour ya président. Dès lors qu'on il faut qu'on précise puisque ce que le bibongo les années na reconnaître que président azakana numéro mais mutu songola solakana etete na l'action que mutu ayebisi oke abenga ka numéro à président mais maman nde agarda ka numéro on est sur mutu a le bibongo aza mubuki lukuta puisque président banda kala to solaka na ye kaka na numéro ya ba proche na ye na ko biso eza ba représentant na biso o ya libanda pona ko solana président ba benga ka biso je viens de vous le démontrer que même nga numéro nanga
à plusieurs reprises, le président ça solo lana, ba représentant ebele ou ya libanda, même ba personnalité mususu na kata ya Congo, na kendena numéro nanga soki na bipe mutu na bengi, ba solo na président et puis na su téléphone nanga na zongi. Madame Mingi chargé en communication Augustin Kabuya Tososoli kasi mama likambo eza dialogue inclusif global proposé par le chef de l'État. Tomoni bino UDPS na kati ya dialogue mais kasi kolanda bato baleki na Molière TV na cité balobi ete mwana mboka Tshisekedi ye aza na mutu na kati ya dialogue te kasi Félix Tshisekedi oyo zo voyager ne mikolo mingi na omona na bilili yende azokota na dialogue wana na UDPS po azo solliciter poste ministériel biso tozaka be bapandisango to lobby to yoki to affirmer te de to epa na yo des conquête ya Félix ye mo konta ke dialogue to président pas en cas po bi président isati bon oyebi nanga ko répondre mutuna o to tuna concernant dialogue te nga soki na sollicitaki ko sololana bino ezaki pona préciser ba téléspectateurs au balanda kabilili na bino nyonso na zela internet puisque ces derniers temps lokuta et lobami mingi oyebi ceux qui osent maîtriser les kambuté mieux vaut ko kangamulo ceux qui batu balobi ke mwana mboka Tshisekedi aza d'accord na makambo dialogue te mais fait des routes oyo torandaki public par la voix ya secrétaire général nana signaki am puis na yebi ke fait des routes wana e yakande na boîte nanga et utipoto et ye na boîte nanga ba yesinga ke bimisango pesa na maboka secrétaire général na ke na pesier ba bengi président instruire que ça la point de presse au rendre public oui il y a plusieurs moyens ya koyeba makambo ezoleka lelo technologie est très avancée ceux qui bazuika ka numéro à secrétaire général balandi ba conversation na ye ba kokuta pe conversation ya salaki na président en ce qui concerne fait des routes ou elobela ki makambo ya dialogue d'où par conséquent c'est un débat sans objet ba o bazolo ba pona makambo ya Félix que non ye mutu azoke ne makambo ya dialogue oyebi okoza lolingi mutu te mais il faut que la vérité ce qui est bien non que Félix est en train de souffrir seulement puisqu'il porte le nom de Tshisekedi ce qui Félix apporte à Kakombo Mususu balinga batungisa été et puis na koyebi que lelo pour voir la méchanceté de tout ce monde là qui parle tous les enfants de Tshisekedi peuvent porter le nom de Tshisekedi sauf Félix. Est-ce que vous trouvez ça normal? Bana nyonso a Tshisekedi oko benga bango ba songolo Tshisekedi ba mbongo na majorité yenda zo ba président c'est là na ebisa yo mama mama tozolo batozi yo to ki akopeka kana ba combattant o baleki leki yo kana ebisa yo mama obi ke na rotuna mo makasi pour na ebisa yo ke ouais ça na cursus ya Félix tokolo bango nyonso tokobomba eloko te na koyebiso ba biloko nyonso tout qui début à la fin lelo bazo peksa Félix asa la politique bazo ba Félix akolo bena makambo politique te moyebi que même na lopoto balobaka tel père tel fils hein lelo soki papa no azaki cuisinier papa no soki azaki chasseur suka ko refléter kaka ba makambo papa na bandosa a des fois batuna kama mwana mboko kistende nini tantôt za na politique tantôt za na commerce mon père fut un grand commerçant naza na symptôme mwana na nzoto nanga ata nazo sala politique mais nostalgie à commerce et pour na mutu te c'est la même chose c'est la même sayo c'est la dynastie royaume c'est la c'est la tozo kende na yo na lobby c'est la na ebso puisque c'est de Félix qu'on parle nyon soit les autres kaka puisque Félix fait la politique qu'on se mette d'accord sur certaines choses oui bimboula Félix abandi ko sala politique qui m'a qui est chauffeur. Naza d'accord. Nani ngana na plateau na yo. Pona ko sala promotion ya batute. Mais naza ko préciser na makamnyoso balobi wana. Il faut ça message. Quand on prend na bino ba. Na tisi ona nous soki osilisi opesa ngata na. Na kuta na bouche autorisée. C'était un peu choquant hein. Et ka pe pasi. Non silisa comme ça. Silisa comme ça. Mutu wana nde bomoni cours à vie na échanger.
vieux akomi komene lelo ezaki bongote na mboka poto azaka ne chauffeur awanda komi politicien to comprendre tes parcours na ye yango nazaki na posa le kopo zaka ne mingi o éclaircir pe batu sur moi cursus na été moi été lo na moi nzela leki pour balayer un peu makapu maître Guy Marin on peut aller moko kati il y a eu des pèses à lobby bon c'est là to répondre en place makambo lobby il faut to fixer ba téléspectateur na makambo d'abord ba ebisi OK Félix ba lobby na TV OK na télévision na même télévision na 1992 ba lobaki na télévision puisque aujourd'hui télévision comme exemple en 1992 balobaki na télévision que la conférence nationale souveraine est égale à la conférence constitutionnelle ezaki télévision comme télévision lobaki est-ce que ça bosolo puisque il na télévision et ça bosolo té éclairage des tozoluka mais c'est ça olobaki yango na lobby pesanga pe temps na répondre ya no ala motu na ngende OK na solo baboye voilà na solo baboye mama Gudul baso c'est OK Félix atangi na yete oza journaliste nazo peso exemple ka mobali ya moko na kati na bino ba panzi sango oyebi mama mariage Lukia non Likulia Mushobe quoi mobali na ye aza collègue ya Félix à classe OK Claudia OK aza collègue na ye ya classe c'est-à-dire elokwana eza sans objet soki oke na nini na collège Boboto babandi kotala ba palmarès na bango ya bato batanga kuna okuta komba Félix eza na kati wana OK oyebi c'est un problème de la mauvaise foi lelo soki mutu nyonso azosala eloko comme je venais de vous le dire bakoloba oyo azosala landi papa na ye même ndenge ozana bano oyo kobota nyonso ekozala na moko akoluka kaka sala musalo ya journaliste oyo ozosala wana et puis nazo ebisoke Félix tango bazokanga papa na epa mugutu bazo relégué baya yene bakomaki déjà na poto parmi bana Tshisekedi yo bando kanga na Tshisekedi c'est Félix là que vous voyez vous croyez que tango bazokanga papa na ye bazozongisa bango na mboka même na poko bando tuna papa na ete que papa bazokangelo makamuni papa na bando ya loleke bazokanga ngapo na zosala politique mais Félix a s'improviser na politique hein na uti kwa soit que tel père tel fils et ça na kutu mususu oyo soit oza mwana manso okolanda makam papa na salaki oza mwana commerçant moi je le cache pas na lobby ouvertement que na même dinga na zana politique boy na sala appel ba business na commerce c'est-à-dire na zana na uti na sous choix muto bando sala na commerce les Hollandais eza na makila Félix ne fabrique rien Félix c'est là na ebisa yo ezo soukwana te oyebi moi ça me fait mal d'avoir fait connaissance avec certaines personnes où baza honnêteté na vie pour les nazolo babiloko wana makamnyo so ezole ka et j'étais étonné à koyoka bazolo bakeno conflit ezana kata des autres ezana kata IDPS eza Félix na mama na ye ma bande konanga ata olingi mutu te il faut que quand même vérité sur mutu na soko bien na ko bando la sabino ce n'est pas pour rien akina mikanda nyonso mikanda oyo na yaki na ngote pona ko kwamize ba voilà bozo mona mikanda oyo eza déclaration portant des aveux de monsieur Valentin Mubake et Rémi Massamba o basinyaka na ba membre ya IDPS na kopesa bango bazongo ezaki na juin 2007 liste ya batu oyo ba désavouaki Massamba na Valentin Mubake liste yango liste bakombo ebandi ao nyonso ya bato ba désavouaki na 2007 conflit omoni il faut tozala honnête nous sommes un parti de masse parti de bakisaki même réception na 2007 bazako baza ko bundisana na kati ya parti okotangelanga komba famille ya Tshisekedi moko azali na kati ya makambo mutu ata moko azalaki te eza bitumba na biso ce que moi je déplore c'est quoi biso ba membre ya IDPS nde tozwaka ba conflit na biso toke nango pembeni ya famille ya Tshisekedi
mais ceux qui famille à Tshisekedi balobi que tokota makamwana te automatiquement to sali bango banani ba ennemi na biso. Saint Thomas premier secrétaire général autozwaki na parti Azaki Adrien Pongo. Pongo asalaki azwaki likambo moko te na famille Tshisekedi. Kaka biso ba membre ya Tshisekedi et ba membre ya IDPS biso moko. Na ba conflit na biso to bundisa Pongo tina ndenge Pongo alongwa. Yebisanga nanu kongwa famille ya Tshisekedi ezalaki na wapi tango Pongo alongwaki. Awa na uti ko lakisa bino memo oyo ya des aveux au basinyaki na ba membre ya IDPS basa ko bundisa na bango na bango. Est-ce potangelinga kongwa mwana Tshisekedi atamoko na kati ya oko tangango ba kombo nyoso tanga ba kombo eza place wana eza ba kombo ba membre ya IDPS ba yebani oyo mutu atamoko bosa na teke bato bazaki na kati ya IDPS. Ce qui mis ce tanga bien te pesa Saint Thomas ye mutu atom eza banani tanga ba kombo na monis na ba secrétaire nationaux Raoul Solwa, Sylvie Kaiba, JB Mwambata, JR Petit, Cornas Lufudu, Cosmas Lufudu, Bourmaï Mabé. Ils sont également tombés victimes les membres du comité national, Akamantissia Mantia, Vovo Bosongo, Dominique Moudia, Georges Kwabo, Robert Koumou, Madame Chiamba, Sylvain Kamani, ou Alimete, je crois. Non, 20 mains, oui. À domicile, Emmanuel Wakenda, Élisée Kakusa, Christian Zeba. Ouais. Donc, tout le monde est dans ma famille basée. Voilà, famille. Voilà. Saint Thomas. Au monde ba makambo tanto zo le belango. Il faut battre belé ba yebango. Ngana ye awa puisque nga eza la vérité voilà. Lukuta et Dimitro. Awa c'est la même chose. Tango bazolo bake famille ya Tshisekedi ya monde zo sala mubulu na kata IDPS. Oyebi ata oza malhonnête ndenge nini il faut ko ebandi no zo sala. Mama o bazo sakana na elelo. Mama wana tango zozwa ozomona photo ya mama oyo. Soit image à maman oyo. Azana nous jeune fille awa. Elle a accepté toute la souffrance na lutte politique oyo mobali na bando mené. Azo nyokwama pembe na mobali na ye. Elle a vieilli dans cette lutte. Lelo ata yondengo za poli. Ozana nous jeune fille. Moi je me rappelle dans cette ville et ça na ba fille mususu o babana ko boya kondima biso to bala bango parce que on est des leaders. Voilà. Mais tant que maman oyo na âge oyo na bomwana nyonso elle a accepté cette souffrance mais yo bimalelo o batielo micro o bando yebisa batu ke non et yende azo boma IDPS na oto la tsara wake ba élément eza ebele et kosuka te na ko bando la sabino ba point par point o boye bake nani famille Tshisekedi etikala kozala impliqué ni de près ni de loin na makambo ezole kana kata IDPS et ça conflit entre biso moko bon conflit na biso Saint Thomas na ko biso ke Nzambe azomona makambo na zolo muto akoki kokosa lelo te au moins ceux qui biso banso tosto kofi de muto koleka okosa batu bandi melona lukuta wana na pese exemple ya Pongo Pongo asali musala na ye baye kokosa kaka ba combattre ono Pongo atushaka $15,000 na pouvoir ya AFDEL yango parti ezo tambola te il faut bolongola ye ba combattre ba kenda ba beta Pongo epa na ye Pongo na kanda akangisa ba mususu famille ya Tshisekedi zaki te to leki étape ya Pongo to komi na étape ya Masamba Masamba voilà tango Masamba akangisa ba combattre wana yebisanga nanu kombo ya mutu a famille Tshisekedi o ezaki derrière biloko wana mutu moko te et y a qui lisusu kaka biso moko bato ya IDPS Masamba c'est un traître Masamba o kaka biso moko bitu mona c'est que y a malaise non yo kana biso eza guerre de positionnement maman Masamba roule pour le Louis Michel Masamba allez batake Masamba nazo pesa par exemple nyo so na pona nini de Saint Thomas et ça pona ko fongola bande ko mususu matoi puisque nana zo comprendre bato ebele difficulté ezake bayebi vérité te comment est-ce makamongo ezoleka balongola kombo famille Tshisekedi na kati naza avocat na bango te mais en tant que responsable moi ça me fait mal au cœur
parce que la moni basa ko incriminer ba innocent na likambo ba yebité ceux qui tozui lelo tango bitumango basali mukanda oyo makambo esimbité président tenir compte na ngote tango président bando bela ba utiliser signature à président pour na ko supprimer comité national na secrétaire national o masamba bandaki ko diriger na o mubaka bando diriger ba ko si que président da signer mukanda wana neve ya président moko akei atuni alobi me papa mukanda o tozomona que décision tozomona que yo supprimer comité national na secrétaire eza solo président alobi ngana tikala ko signer mukanda moko te ba signer mukanda mo omoni asala document na ya les faussaires mis en nid les faussaires ba faussaires wana ezaki groupe ekenda ligini oyo basalaki mukanda wa voilà awa tango ba dénoncer biloko oyo batu nyonso oyo de loko za kotanga ke ono baso sala bango boy bakumisaka bango ono ba aider biso omoni que famille a intervenir on a ko fixer kaka opinion ko éclairer que non biloko bazoloba eza lokuta toleki na likambo ya masamba ndeko Saint Thomas on me la rappelle ce non c'est là naza ko préciser na makambo bazoyebisa bino que famille ya Tshisekedi ezako tozo koma ba dossier nyonso j'ai géré tous les dossiers tozo kende zela je suis mieux placé que quiconque je suis dans cette structure depuis congrès jusqu'à ce jour naza ko maîtriser ba dossier belé moto akokosa azate na pesi naza ko pesa ba exemple étape par étape tolongwe naka oya ba masamba na ba mubaki oyo ezaka ka bitumba na kati na biso moko autre bande ko bundisa na gauche droite au moins partie de masse ils ont la ambition mais lelo ceux qui m'ont atteindre l'objectif na été à constater que famille Tshisekedi ndesali kambo to leki loko ya masamba to komi na période ya mutanda kuti parti ezaki na ba mwa kokoso asali nini bulletin c'est là na ebsa asali journal na oyo la voix de l'IDPS et banda ko exister mais mbongo ko faire fonctionner ngo ezala kité atie ba moyen na Angers pour ba information sur IDPS ba kei ko diaboliser et pas ba combattant oh non mutuana azo sala propagande na ye azo lutter pour na président disparaître yazo parti ba bandi ko combattre bitumbe bandi lisusu famille qui seke ezala kité tozoken to komi na série ya Jacquemain Chabani basali si commande ya ba carte tozaki na bamona équipe oyo azaki chargé à finance azaki na voyage tango aye azoki sa président au président makambu Chabani ya epsio eza soloté bakosio baliembom ozomona kaka ke biso moko kaka ba membre ya IDPS tozako bundisana biso na biso tango aye sa président ah bon c'est ça la vérité oui bon atie commission moko en place ba mener banquette avant même toko ma côté wana lokola bato wane ko bundisa na kaka bangona kati ya IDPS baza ko instrumentaliser même ba garde o baza ki tout autour ya résidence ya président pour na ko isoler Chabani akuta na président ce que Chabani a ebo ba iso non le président ko yambate alobi ata nani akoyamba ete un jour Chabani a komi wana ko akote pas président ba bloquer a beninga alobi mon cher naza libanda pas président mais bazo boya na kote na alobi oui bitumango ezaka ezaki membre ya famille ya président moko te grâce ya membre ya famille ya président bana ya président na bengi moko na bana mais secrétaire général azali banda pa mona na président bazo pekisa ye parmi les enfants du président moko abimi andangela bagarde alobi secrétaire général linga kuta na président bino bolobi akota te bazongisi même suspension ya Chabani c'est utika kana biso moko ba membre ya IDPS ba yebisa président que non Chabani alobi yaza juriste yoza juriste bokosuka kaka devant les cours et tribunaux bon ba diaboliser n'est pas président pour ne pas énerver le président yebisa nga na maman comment moi na président zaki na kati mutu moko te na compte ya famille ya président azalaki na kati bref nazo yebisa bino ke par respect bato baza ko tambola na kombo mwana ya président na mwasi ya président pour des raisons de l'éthique et de morale ba intérioriser histoire ceux qui bazon maîtriser en bien te ba yeba ke biloko nyonso bazoloba eza lokota et puis je vais citer par là ndeko Valentin Mubaki combien de fois ba document oya zaki namo ba document secret ou abando tinde la président abando tinde na boîte à président
il a envoyé ça par les canaux. Il y a pas un président qui est ça président. Et voilà, il va mal. Hein? Azot Namikanda qui est sa président, Bazo qui est sa président. Hein? Bon, pourquoi les lots, même bateau, Bazo soutenir rien? Bakoki, cause courage, il y a un bêtise sur la place publique sans qu'il y ait un Sabango. Même les gens qui ont révoqué la partie, et ça a un conflit interne. Et ça n'a pas cas et belé, on a commandé quoi énumérer cas par cas, au comment on a que non, famille à président, ils ne sont pour rien. Dès que Balobana Lopoto qui veut noyer son chien, la crise des rages. Puisque les lots n'a pas dit ok, Bayan a preuve. Oh, ils ont l'accès que famille à président, basa impliqué, mais le coup dans le but première étape, oh, ils en ont pas makambo ebelo, ils en ont mis kanda, ils allaient avoir, oh yo, bande qu'on a vu sur poto. Puisque plupart balinga ko manipuler bande kwa poto na lukuta ebele oyo ke non basali boye kakiawa yo za boza pa panzia sang boye baki seri muso balobaki nini Félix asali alliance na Kamel etambola kiawa biso totunaki ebele tolobi bon qu'est-ce qu'on entend par le mot alliance ezanini bo définir nango nanu et puis bo bisela biso ba document puisque alliance c'est comme ça la chambre de alliance c'est comme ça la liboso presse nationale qu'international baye bango kokutana kaka bo tilelo ata mutu moko atikala ko convaincre ah balobela kango lisusu te mais batikala pe kozonge pa batute ba s'excuser que tokosaki bino OK mais là dans le soy passé mais là dans le soy national et pourtant na sa web ça na bandeko basona na biso partout dans le monde entier que masolo tozobeta na moni na émission moko aussi mbaté parce que moni na 2-3 questions toujours tant autant de minutes rien que pour les réponses ça montre déjà que famille DP c'est bombi makambo belé et que na émission moko vu le temps si ça té c'est-à-dire deuxième mi-temps trop c'est bunda kaka ko silisa bunda na yo c'est ça makambo ya temps voilà que mutuna moko et ko senga ba réponses à lebele en tout cas éclairage est nécessaire c'est très nécessaire mais nga ce qu'on est là sur un peu dans souci nga na ba soki bomoni te bondi maté peut-être bino ba boza poto mais nga ça na ça awa IDPS ndenge boyebi ezo siéger réellement la 10e nuit de permanence mais IDPS nous se boti à maboke si on avait baraté et dans la rayanani attends pour toi boya mubaki wana tutanga na lolengi ngala na tanga ye Valentin Mubake batu baza au sérénir et pas na ye batu baza au sérénir na elko mais bazo tama na kombo ya IDPS na elongia Tshisekedi mais baboyi permanence ngala habité voilà mutula na kozonga na ye et puis na bino batu boza kolanda na habité si tout le monde dit que Tshisekedi n'est président mais bon on dit la personne et non ba signature na parce que Tshisekedi mutotia Bruno Mavungu secrétaire général na question on a la batika lo comme kimo lo pango wana lo biba boyi yango ba rumeur et la kisi ke basi ba changer ba combo na lo pango wana c'est susu ya bato parti te membre parti comme ba combo ya bana non ngala solo ba 10e place siège des amis aux Arlopans il y a Alexis Moutane mais naza kolobela oyo wana na bakuna na on a comité kasi batu wana o bazana ba elko o bakendaka epa ya Mubake na banquette na personnel na kuti bango ba bandimi ya Mubake pona bango Tshisekedi a géré parti bien te pona bango Tshisekedi azako ko maîtriser gérance ya parti te puisque azotia ba incompétent tel que Mavungu a télémis sa partie à l'air en bon et à pouvoir. National Augustin Uzara mingi na Bruno Mavungu peyo na tunaki déjà les solo ya yo moko balobi yo musala na yo so secrétaire général à Sekaye au flatter au cominaye pas dans l'obédience na yo et ba mususu ano incriminé ba on ba kende na bango et là nini peyo participer na masolo oui c'est vrai ou tu vois ça va tenir sur lobby la plupart ba maramboya qui t'appelle ba na Tshisekedi des familles biologiques mais za biso na biso bon bino boni bo kamati parti abatu kombo na union pour la démocratie et le progrès social bon ba bandali tibaya na rythme on a te bino boye lelo bokomi ko sala campagne moko boya o bino bolingi ne baza na wa o bolingi te baza la te o wala personne moni me kota ba ke former ba Moscou IDP ça ko mi bité logiste boni de Saint Thomas en tout cas ce qui n'a pas muto mbongo bele na pesi mbongo ah merci oyebi ezo sala soni point ni yo ko lo baté ko so respecter Tshisekedi mama gidu la lobi ngwa
mais apesaki ya nona mutuna na yo yo koloba te ke ozo respecter Tshisekedi mais ozo respecter signature na yete. Je peux aller plus loin. Ngai na bambula nazaki mukolo ya ancien secrétaire général Chabani na bandaki kotosa ye pona nini azaki désigné par mokonzi na biso Tshisekedi. Ce qui lelo ba nommé mutu comme secrétaire général. Pour quel intérêt ngai faut na kota na conflit na ye? Pour gagner quoi? Ngana flataka mutu te. Ba yebinga très bien. Ceux qui n'ont pas d'accord na likambo te na réagissa kango pe à la minute na lobi o naza nango d'accord. Ba yebi bien na lobela kango po ngana kene na makambo simate. Ba yebi na travailler kaka na non. Ngana travailler na moleka. Hein? Na travailler na masamba. Troisième vice-président IDPS original. Na travailler na mutanda. Original de. Ozola na malam. Na travailler na mutanda, na travailler na masamba, na travailler na mubaki. Na travailler na Chabani. Problème nanga ezaka loyauté na signature ya président Tshisekedi. Na za conflictualité puisque batu nyonso balobi ke ceux qui sont ngolo aye je ne flatte personne. Oluka sympathie. Na flattaka mutu te. La sympathie mutandi so aya non na bi ba dossier tout. Te. Eza likambo. Te. Eza lukuta. Nazo ebiso ke soki ndeko Chabani Jacquemain, secrétaire général honoraire. Tango tozo solane na nenga kiami. Hein? Na kolo baba biloko mususi na place publique te. Nga nazo éducation n'est pas baboti na ngati. Yebisanga na nako flatter nani pona zwa nini. Puisque il pèse mbongo isakuna te. Hein? Yebisanga na te mbongo ezate nazolo ba boy. Ceux qui nazalaka toka nanan malamu. Depuis congrès Tilelo naza secrétaire national adjoint, naza même chef de département. Hein? Ceux qui ba secrétaire général ba yaka wana. Bazalaka bato yangai. Balinga ba comme sanga chef de département. Pour quelle raison? Naza toujours adjoint. C'est-à-dire quelque part, ils ont ba makamsu naza mutute, naza la ko se plaindre, likambo na bano yima yimate. Naza ta la Tshisekedi. Ceux qui azu ata yo atio comme secrétaire général IDPS lelo. Kokomona naza simana yo, c'est ce qui prouve même que muto azoto sa chef wana. Et makambo opo yo utapana bino ka bino na. Non, nalobi biso. Omoni ta na zolo ba mama. Mama kaka peut-être bazo épuisé pour y akangama mingi na Félix. Non, yo kana biso. Félix azana limite te. Félix ayambaka mutu nyonso. Ozolan Saint Thomas quand même a yebi quelque chose puisque asa tambola na ye. Ero ba lo baso Saint Thomas ko mani mutu Félix. Nalobi te nazo teka yo te nalobi wana eza complexe. Félix ayambaka mutu nyonso. Même ba o ba finga ka yewana. Avant ndeko Félix akende poto. Ndeko Félix akutana kana ndeko Mubaka wana na camp GB de 17h à 2h du matin. Azo ebisa yenini parti ekoza la boyete président Zalibanda to bongisa parti obobo mutoyo alingi crise za na parti ako approcher bato ekoza na mabongo te omoni makambo na ngana loba ezebele mena ko ramasser ndambo ya makambo oui ça la vraiment ba sen nazozwa voilà nazo pomona ke balingi kaka Félix wana te pona motema mabe tokende kia na de Kasai tant comme na de Kasai tokuti batu basoto-proclamé comme étant des présidents fédéraux. Ndeko Félix aboyaki na ye alobi makambo wana nanga na kota mote. Ngana ebiseke nga en tant que cadre ya parti tango tokozonga ba rotuna biso ke bisika boleka ki elekanaki ndenge nini. Ngana koyoka batu nyonso. Mes chers frères, vous trouvez ça normal bato bazomi benga ba proche ya Tshisekedi? Ba proche ya Tshisekedi mutu oyo azana signature ya Tshisekedi te. Par le simple fait, oya mibengi président, mbala moko bango pe balobi a commis président. Saint Thomas Zela. À titre d'exemple, ozomona ndeko bozo kombo Kapuku. Ngenda Kapuku Martin. Bozo tanga bien comme moi. Ngenda Kapuku Martin. OK. Ndeko a signé document comme nani président fédéral. Mais
na décision à président Tshisekedi Yobiso Tolobike toza kotosa hein ndekoyo article 8 azanan aza secrétaire fédéral mais comme il y a ce pélé qui n'a président Batia quitté il s'est révolté tant on s'est révolté car bandeko bazolo ba que non famille Tshisekedi ndezotia mobulu mais bango ba reconnaître comme président fédéral au lieu et place ya président o azan nommé par Tshisekedi siko bango nande ko Félix na zotia mobulu kasi ba document oyo non vous êtes de la presse hein oui tout simplement il faut bon comprendre c'est là et ça calme moko kakate c'est là zala calme oyo dossier a Chikapa nazozwa dossier mususu awa ya mweneditu même problème kaka c'est là puisque batu balingi kokosa bino non il faut qu'on passe ba preuve à l'appui neti oyo soki bomoni te bon dimanche neti oyo président Zobela mwasi ya président ya Kasumbalesa ya Kipushi hein mwasi ya Kipushi sectionnaire ya Kipushi mwasi na ye mobali ya Zobela ye asaleli moninga ya mobali ya procuration pour akoma président sectionnaire à IDPS côté wana bosi ko mona biloko wana dossier mais Saint-Thomas bon, vous conviendrez avec moi biloko oyo boye bisanga famille Tshisekedi ezaki na kati et des gens pareils sont soutenus par les gens qui vous disent que non famille Tshisekedi nezotia mobulu o ezaka moko nazozwa lisusu dossier mususu awa o eza ba comité fédéraux ya province dédoublement toujours non au la place aux familles Tshisekedi il y a qui confère nommer bateau exact ta mort non exact mort nazo zo ya mwene dit tout c'est ezaliawa j'avais tout prévu pour vous montrer na bombela ki bino biloko na puisque buzo bezolo ba mebele oyo ba mutunyo so akoya boyo oh non famille Tshisekedi et famille Tshisekedi ndaza à la base ya désordre famille Tshisekedi dawo bataka ba batobele ya deux personnes maman na mwana ouais bazolo ba Félix Tshisekedi ndaza à la base ya désordre or eloko moko ya désordre wana ezate sikoyo ezala ko batanga raté mais mutu ala za pe membre ya famille ngai na landa kenga moko batu bakokamwa tana ko ba makambo yo o ngala o kagiye na mo ne pas lobi ah bon omoni awa kaya nani ya mweneditu na mweneditu président sectionnaire eza Bukasa mais bande ko na biso oyo balingi toujours ko créer ba désordre na IDPS bazui nani Bukasa batie pembeni batie John Mbuyi John Mbuyi ce qui otangi ye aza président aza secrétaire fédéral chargé de l'organisation mais décision ya président ezali awa okokuta place mon côté John Mbuyi aza président fédéral mais kaka bande ko na biso baza ko yebisa bino que non famille Tshisekedi Félix na mama na ye ne baza kotia désordre exact faiblesse penda ya ba dirigeant IDPS plus que bazo ko rappeler on veille na parti correctement te nengelo ngobali parce que so na lobi bongo na kwa kiongo na munoko ya proche mo ya famille qui sous makasi je pense que soki yo ko wanga na e awe comme sanga un certain Martin Tshisekedi je pense que non zela nanu tozokoma kaya Martin Tshisekedi olobi omoni John Mbuyi awa Kasa Oriental hein Fédération Kabinda, Fédération Bujimai, donc Fédération de Mweneditu. Hein? Fédération de Mweneditu Yangoy. John Mbuyi Azaliao. Hein? John Mbuyi Tozo Kita papa Aza secrétaire fédéral chargé de l'organisation. Hein? Azana organisation. Mais à s'autoproclamer président fédéral. Jipota bêtise et outrage. Bon, c'est quoi non, à ma grande surprise, mon aîné Kachala, Raphaël, voisin à Belgique. Tango aziba mikanda oyo ya bato ayebi bien que baza ba président fédéral te abandi koti de langa ngona boîte na ye. Azoti na boîte nanga ono Félix Akio la président fédéral bazaki en place poitia ba président fédéral oyaye. Nzorane Félix innocent. Non, na lobi ke ngai mutu na bande ko solana batu nyoso c'est raison pour laquelle ba pesa nga ba dossier na bango ezali awo. Et biloko aboye
bondi makaka keno po mutu aleki na presse alobi bino bobetele maboko oh non na ide presse kuna makambo ezali même dossier oyo bino bo toucher ngote o bino bo toucher te ces dossiers fait couler beaucoup d'encre et de salive que maman non il y a 400 000 dollars oui non na welelité na zu dossier ango puisque non na lobby boye au moni Martin Tshisekedi fils adoptif na lobby ti lelo akoki jamais koloba le contraire papa na ye ndazaki moninga ya papa ya président Tshisekedi on s'arrête là-bas hein azana lien mo ezanenge boza bozo travers na baninga na binote ceux qui boza ba pire ami un jour yo promettre moninga na non ceux qui na boti mwana mobana ko pesa au combo mais il paraît que tu es des traîtres mné na zoboma vous en prendre mais il va au moins très bien la famille parce que non écoutez la révélation non écoutez ndeko Saint Thomas oui bible loba ndenge nini bible loba ke mutu akozala na ba ennemi kaka bato alibota na ye vous comprenez ba ennemi bakouta musika te kaka bato alibota na ye vous na malamu eloko zo evoke ya Martin Badibanga Tshisekedi eza kombo ya papa na kombo de c'est Martin Badibanga vous na malamu na lobby boye il n'est pas seul toyebi eza ebele o baza ba parenté ba connaissance ya président o ba wangana ba kombo ba boti na bango balinga kozo kombo soki Tshisekedi azala ka cordonnier balinga bandi makombo na te ba tu peux ba kombo Tshisekedi ba kana ba te na lobby te na lobby boye soki la nanga na lobby ba trebele o baza ba proche parenté famille élargie o lelo bazo wangana ba kombo ba parents na bango au détriment kaka ya kombo Tshisekedi yango na tunike soki Tshisekedi président Tshisekedi azala ka cordonnier balinga balo ba ke baza bandeko na c'est que Martin au peuple sécurité que escroquer Martin Mbongo voilà le bagité na landa qui na c'est chez nous parce que problème ba Martin Tshisekedi muto dramatiser likambo ya avion médicalisé avion olobi makambo ya tala Saint Thomas et puis photo zoaé allez Saint Thomas makambo bozoloba sinon toko se perdre tous à la focaliser sur un dossier voilà na yebisio boyo tuni makambo ya Martin pour ne pas perdre mon temps na yebisio kaza famille Tshisekedi tant on a le bibongo ezate ke ngana ke nomi sala na ko ma famille Tshisekedi pour nga pe na za la famille nanga o nazo bunda 15 jours pe eyebana OK ngana zo yebisio boyo oyebi esalinga soni ba yebisi bino ke mama Marthe na Félix Bazumbongo $400,000 voilà ezaki ya parti ya campagne ya tchana compte na ye voilà oyo ezaki ya lupango ya permanence bo devient moi on le place honorable Félix Armand Ovanda alingité parti au travail mais bato belé ngala Saint Thomas bo excuser avant national à répondre à la question na nazaki na lupango bo benga permanence wana mais ce qui était étonnant au-delà ya koloba que Félix Avanda kana nakutaki parti zo travail école du parti batanga kana ngasko lekela kinga na bilo yangala ngala kela moni makamsu so boyo kyango bo wela kundima te ngala kela kota na lupango boye na kena ça l'interview na kota na salle na kuta ba tableau ba écrit na tout na bono école du parti ba ka otanga ngabi oh mais le bon yebana ke ba to parti ba kana droit té c'est ça c'est comme quelqu'un hier qui me disait que na 10e place ba to ba la permanence c'est la kalelo ezate ku na bisi na ndeko ngote bolinga bomona yaka to kende na yo matinée politique ezaka na bobo excusez moi na porter numéro na parce que ngala da Saint Thomas bon ozara maloba OK na zozongela likambo $400,000 bomoni il faut que ça là ba moi faire muke on répond de mon $400,000 poyeba comment est-ce que ba sala ka ba dépense ba tebele baganga kawa président Tshisekedi a sala tourner dans 11 provinces kolekatina ba to pouvoir ya zombongo na trésor public te mais sala tourner na mon niveau de raisonnement ba tebele autour ya montant wana $400,000 les représenter nini devant moi ça Tshisekedi Moutlet maman Martin $400,000 les représenter là $400,000 tout ça la calcul simple hein nazo c'est la financier pas ça la calcul simple autour il y a $400,000 président a sillonné les 11 provinces de la République à titre d'exemple
dans chaque province, président abandonne de la président fédéral de la province. Je me rappelle, tu Vandina, ancien chef de mission, secrétaire général adjoint honoraire, M. Willy Liba, tu Vandina, le président Zobengaye à partir de l'Afrique du Sud. Pour atteindre $20 000, pour qu'il nous prépare à arriver na Kisangani. Sans compter Babuta, Isiro, tout le bika pour la ville de Kisangani. Il y a évidemment que non, président, je suis encore à Kinshasa, il n'y a pas moyen d'akoma Kisangani. Tindela Ramazani, Ouaza c'est place. Ramazani c'est qui? Président fédéral. Tindela Ramazani $70 000 pour préparer arriver à Tshisekedi. Bon, ça la calcul, nous avons 11 provinces. Et puis, avion jet wana. Boyokaki, à un moment donné, que va bloquer l'avion puisque Mbongo va foutre que ça nini et Silaki. Mes chers frères, même si nous prenons le minimum, au lieu de 70 000, tous même 30 000 par province, par 11, sans compter d'autres districts. Oui, on est à 300 et quelques mille déjà. Non, ça représente quoi? Et logement à pilote, taxe à RVA, au moni, et Zasson. Ceux qui maman Martha Zakana Posambom, les $300 000 il y a ma carte. Et ça qui m'ont appelé ça qui partit. Et Zambongo, Oyo Bakabela qui présente Tshisekedi. Na Moutumoko Boyo na Kobomba Kongo na ye. Président, Aboy Mbongo a lebi. Non, na limi Mbongo anate. Maman a insisté à lebi non. Président, Bazo Boma ba combattant. Bazo, Bamoussou Bazana ba hôpitaux. Bamoussou Bazana prison. Mbongo aneko aidé Bango. Président Aboy Mbongo wana $300 000 oya ki na makamba ba carte. Maman ali oye bisabiso a lebi non. Boya kaka na Mbongo wana na bombango na convaincre papa na bino. Mais les 300 000 c'est à peu près 400 000. Elle pouvait dire que non, ndenge ya Aboy Mbongo na sa nini na yango. Mais maman azu Mbongo wa gardango. Tango kaka makamba ba carte yepa a ebisi président. Mais Mbongo ya 300 000 wana. Soko pesa ngo ba ke no sisa makamba ba carte. Ezamo ba pesa ya ezaki Mbongo cotisation T pour muto akende ki pozo Mbongo ngo mbala liboso. Kendeki ko epsa mutwana ko ngana ko zani na kati mutwana le ko ezamo na zo kabela grand frère ezamo ngoteke ya bino aide pesa bozona na malamu mais soki mama za la kana lokoso Mbongo bande konanga $300 000 wana linga mangote po président boya kyango aye kaka boye na enveloppe kakiwa ezalaki wana azwi Mbongo inde apesi président alors mais ndenge bazo ya ko tumisoma kama Mbongo ba carte au kosa na makambo wana esili mais vous allez voir que cette dame n'est pour rien dans tout ce qu'on rencontre. Toujours na ko yebisa bino ke na tiki de non mutu na lobi boye mutu aye na Mbongo na ko yebisa ke aye na Mbongo ezaki brick ya 100 000 mibale 200 000 na brick mibale ya 50 ya bia 50 aye mais na lobi Mbongo na mona kango tamba zo président secrétaire général honoraire de Jacquemain na mona ki pisto zaki na biso mibale na lobi ke Mbongo wana mama nya asaka pare nango po président boya kyango mais botala mutema munene ya mama wana alobi papa na bino boyi Mbongo wana ba combattant bazana campus ba mususu bazana bondeko ba mususu bazana mama yemu Mbongo wana ndeko salisa bango bo garne Mbongo wana bazimo bayena ake nango na enveloppe akia wana ndako mais bandeko nanga $300 000 wana mutumoko ayebaki yangote elle pouvait dépenser ça et puis pendant la campagne tant bazo kanga ba combattant bazo bomba na boulevard combien de fois président a tindé la secrétaire général Chabani Mbongo pour na makambiation ba combattant et bando tapina rôle mais au moins que babilo musu bazolo pona ko loba kaka mais bazo maîtriser le comme côté Mbongo les $300 000 je vous dis que ça ne représente rien par rapport à dépenses engagées dans la période wana. Au moins ici go bazo courage à koloba boye. Président Tshisekedi to ça l'audit. Vous comprenez? Bazo courage à confronter président Tshisekedi au lieu ba incriminer maman na mwana na ye. Ça là audit. Ba yem c'est que président to yeto ça l'audit. Comme ça to robete la maman mako to koloba bravo comme boye to fongola makambo sikoyo to yeba nana salaki nini nana salaki
au moins les a biloko moko a soni hein Saint Thomas voilà ceux qui ont sali calcul à bon ya ndako po ezaka bon maman voilà cotiser OK bon na baba tozo Ndeko Saint Thomas nazolo baboyi eza biloko a soni hein eza biloko a soni ngai ezo sala nga soni bis bateau ba ilaki valeur ya ba cadre IDPS tolinga tozala na raisonnement très bas ni wana te soki biso bato mulongo c'est honteux hein bazo pesa biso mbongo na bato pour tout ça la campagne na biso en combien plus forte raison mutuna Trump a Tshisekedi tango a campagne présidentielle ne ba ko kabele pe mbongo te il n'y a que nous ceux qui va pesa biso wana za biso na basi na biso na bana et que ne kota IDPS il y a Tshisekedi ne mo na biso et que ne kota IDPS c'est la malhonnêteté je me rappelle à une certaine période ndeko ya Angleterre Théo Ngombo je cite son nom basanisaka mbongo moko $10,000 na poto imperium balobi mbongo wana bazopesa IDPS te bona na malamu tozopesa ngo président Tshisekedi ozolanda bien nake na téléphone nanga inde tina limité vers 22h na le président représentant de Londres alinga solana yo basololi AFC président que no mbongo bapesi IDPS te mbongo bapesi yo pour ça la makambo na yo oza nango na niveau à parti président ya no liboyi boza mbongo wana bokendo tia na compte à parti soyons sérieux tango mutu bakabeli mo makabeli en ouais nazolo baké mais lelo c'est là na nous ndeko Saint Thomas yo kana ibisa yo au moins même ndako bazolo bana ndenda kaka pona ko soma ndako wana combien de guerres internes oyo eyaki autour ya ndako wana yo so mona ne depesa so cotiser bon angar yo yaka wana angar yo zati ma permanence esali bambula boni bandeko ya bato basanisaka mbongo wana balembi non soyons sérieux tolo ba biloko te ke président Tshisekedi en tant qu'humain nalobi boye membre à partout ayaki kopesa mbongo hein alors que moi j'avais donné autant Songolo j'avais donné autant non ça revendiquant que c'est point nalobi mais naouti maman naouti boye so c'est là na episode dernièrement boyoka ki ba epsino ke non élection provinciale ou de quoi ba candidature maman m'a dit qu'on sélectionner ba candidat boyoka ki na chaîne moko et wana ba on boya on zala ki place c'est là na nous non c'est les gars qui na ba télévision et les kaki ba oyo ndesi kana ko suki sananga na bino yango wana oye bake ba wana ezande motema mabe combien pour tout suka na omoni ba biloko oyo ezaba ba bordero ya Rawbank oyo eza ba note de perception ya UNSS ba note de perception pour la fédération na biso oyo eza ya fédération ya IDPS Buta de Gérard voilà oyo eza ya IDPS Isangi na province orientale o bambongo ezokende non zela na koyebisa bino mama likambo place oyo ngai mutu nakenda na bondelaka cadre moko na poto jour wana na il faut na voyager na bondeli cadre wana na lobby omoni bato province orientale bato a Goma Kivu et Sud Kivu baza na bambongo te mais baza na posa bakende na élection poko sangisa biso te atuninga mais Augustin il faut combien na lobby na yebi poche na ote poko pesa mbongo nyonso yo kolinga ndeko wana amisi mbongo na ye apesi pona ba note de perception et puis combien non mbongo na lobi note de perception moko preuve de paiement ezaki 500 000 francs 500 000 francs ko multiplier na nombre nyonso oyo et 500 000 francs nombre nyonso oyo ndeko wana afuti yango soki otali photo oyo nazwi babiloko nake nango ti na commune ya Kinshasa na futeli bandeko wana omoni image nanga nazali awa et ce n'est pas pour rien nalati même tenue on alataka jour on a seni on a seni nakendeki awa la poche na ondo zana liste mama Malta peso ya ba candidat nde yango nazotuna ke mama ya bato place wana bato oyo kutu bato nde basengaki ngake bolukele biso mbongo 12 bordereaux, hein. Ah, bah, 500 000 pour la 12 personnes. Non, 12 comités. 5 millions déjà. Voilà. Au moment où
Non, 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 et ça n'est pas que maman, au coin des bâtons, et puis place de Konangazate, et ça va province au Moussou, Bazaki en difficulté, pour venir en aide. Mais comme moi, maman m'a dit que ça n'est pas Makambo. C'est la maman, ba dossier et c'est délai. Comme moi, maman awa et Koluka Nini. C'est pour vous faire voir que et ça problème est mauvaise foi. Ba Makambo, maman Oyo a supporté ma vie naie. Naebi que les lots même basio ya biso to ça la bango. Ba quoi en dirait Makambo ya direct. Un peu de politesse. Un peu de politesse. De Saint-Thomas. De l'année. Oyebi. Voyage au Toguené na Kassai. Samuel Tambola Kake. Neko Félix va payer bon mais pas pouvoir. Na quoi besoin que batouana approcher bango ba bien que bazana loko son bon côté. Puis même personne n'a supporté bateau. Nga na contacté que na FC que mais au coin de bisoté to que l'intérieur tout ça dans le but. Augustin vous voulez combien? Non. Poche na yo ndeko sunga makam. A FC a Béni Félix a FC que bon na continue Rombo Félix a dit non. Au continue même na combo Augustin je ne vois pas les mal. A timi mbongo $10,000. $10,000 ya kana biaka. Billet à ça, ils ont combien? Période dans les acquis, $220. Dans mon accueil aux hommes, ce qui m'avait étonné. Ça fait que mon cher, nous toquons au Sénat, gardant au salaire à dépense pour tout voyager. Nana, le binon a kené nangote, nazoti kanga epana, oh, tinga na tombo limbeto na ye, na tiango na se, na zumu to na kepana na monga fou. Les lendemains, tant na zongi, na lobi okope sanga enveloppe na lobi oh yo yebi place obomba ki bambongo na kendolu na kota na chambre na soulever mbeto na kutia enveloppe na atushaki ata 1 rond na lobi na kutia atushaki ata 1 rond mais quand j'apprends des histoires les obetanga na tempa na zolo mais bato baza maboma puisque au moins mbonga boma te yo vivra la réalité ba on na réalité non il faut ça témoignage Julio comme ça la tête tout le monde peut pas so chanter la live parce que non na zolo ba boy lelo lelo Chabani azali so secrétaire général otiko monanga na leki na chaîne de télévision nazo critiquer Chabani hein na tunio Chabani aza secrétaire non na lekaka na lobaka na lobi ke Chabani azali secrétaire général oso monanga na leki na chaîne de télévision nazo critiquer puis naza na argument ya naza na likambo ya sala ki onako incriminé été na lobi ke même makambo ya ba mbongo ba 300,000 ya ba carte ezakaka na kati na biso oyo basala ki ne opération en carte ndakende ko funde pas président ke président non na lobité ka ko subir na lobi vérité puis na yeba kité bazaki bangomi balé bando traité dossier na donc Saint Thomas nyama azo to bola l'idée so zaka na kata bon yango objectif nanga Saint Thomas na lingaki ko fixer ba téléspectateur hein pourquoi fixer bango to ko peso makambo oyo baza ko loba de gauche à droite que ce qui se passe au sein de l'UDPS c'est la famille qui est à la base je donne ma main à couper c'est faux, archi faux. Qu'on me prouve le contraire, puisque moi j'ai des arguments et je vais évoquer. Non, oui, baya na ba preuve na bango, baya na ba preuve na lobby ata moko a soulever musapité. Merci. Moko a soulever musapité. Je suis un responsable. Je me réserve de dire certaines choses sur la place publique. Ce qui moutent. A Fongoli Mounoko, aïe pour tirer sur la famille du président, ni sur ses enfants. Là, je serai prêt maintenant pour vous dire certaines choses que je n'ai pas voulu dire ici, pour sauvegarder l'image du parti. Très bien. Ok. Voilà. Merci beaucoup, National Augustin. Nous avons vraiment qui m'a dit tout promettre dans la négociation. On a vu ça, maman dit l'accord naïe, il faut toyer les choses parce que par rapport au dialogue, tout le monde bien été. Nenge to lindela nenge yo kamela nenge zalela biso to kota bien te non seulement en dialogue de Maman Félix venant tout si ça on peut na makasité na mituno biso adwa tout na biso on peut toujours na tout toni bien te vraiment na éviter et vous est-ce que vous avez 2 ou 3 jours une semaine pour y aller pour tout non pour le moment nazana na Kinshasa naza esclave ya population
la base, c'était sur demande et à base. Voilà. National, il y a n'importe qui était. Au passé, dans le régime ébélé, où il s'est succédé dans la l'EPS, il y a eu quand même quelque chose. Voilà. Et ça n'a pas vérité ébélé. Bissot agissait toujours dans l'ombre. Même le avion médicalisé, n'a pas eu que dossier, il a sorti à président. Là, on a géré le dossier, on travaille au niveau de la RVA, pour comme on a présenté dans Tarmac, à voyager, jour où on a seul membre de l'IDPS, en dehors de sa famille, où il accompagne ti à son avion. Bah, même il y a un matin. Bah, même il n'y a pas de na lobby boye tout na ba onyo so po na kina zo ngilo ko oyebi na ide presse ndenge basala ka batu guerre tango ba prendre que nom na géraki dossier wana oyebi makamba ba na makendo oyebi sa famille à président boye comment botika ki Augustin ake na président na aéroport a filma ki président na aéroport nenga bando bela ake kotika ba film ngo na minute oyo ezana ane siko bana ya président bango moko balo me bino boza ba bolole garçon na musala asali na biswao ti na ndenge président zo voyager caméra ngo asimbela ki ngo wapi toyebi ke lo basimbaki ezaki parasoleil o to empêcher ki ba to RTNC ba filmer o bazaki likolo tour de contrôle. C'est pour vous dire que il n'y a que des guerres internes. Merci beaucoup. Mais pour la famille de Tshisekedi, je donne ma main à couper. Il n'y a personne Oyo a impliqué dans Babiloko Oyo. Merci Augustin Kabouya de répondre à l'invitation à Bissometo et Bissibino Bandekonion sur www.voice ofcongo.net na ba lundi à www.congolocolenews.com to rozonga lisusu na bozindo pamba te to kundoli dialogue te to kundoli dossier ya Félix te to kundoli pe mamba lopangu te ba dossier za kiliki lokola Augustin Kabouya za disposé ya kozonga lisusu na plateau nanga na Saint Thomas poto lobela na bokebi makambo ya UDPS bino bolanda kabiso na bandi na résumé lisangu ezoboma UDPS. Donc nyama wa zoto bolango azaka na kati ya UDPS famille te alobi ke za famille te maman Marthe te Félix te kasi bazana na guerre ya positionnement ala kisi ba brandir ba preuve nyonso na bandi ezake sengo ngai na Saint Thomas to yamba na plateau kitoko oyo to kutani na numéro mosusu ya émission oyo kimia boboto o mabota mabino to pesi merci na papa Eric azalaki bongo na assistance na de konabiso caméraman Christian Chibambalo et to pesi Eric Nkwa merci et puis oui Eric Nkwa tozomona ka musala ndenge zokoba to utine nzela mulai Eric Kwanzela Moulaï nga pena Saint Thomas to utinzela Moulaï woka monte lelo to sangani to banda kala Moussalem Moulaï ba canal 15 CCTV toza et puis c'était sur ma demande aussi et puis c'était sur la demande nationale Augustin Kabouya chargé de communication donc et puis l'isola famille tolobi to yambié pour to qui peut passer boleki na betando boleki ebele n'importe quoi là même sur étude à Moutou bobo il va classe mutasala bo pese musalo ya salate ça valait la peine ye asangisa biso pour appeler ça d'éclairage na ba question nyonso bozotu na biso bandeko ya diaspora tokutani na numéro mosusu kimia boboto o mabota mabino bye bye.